Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo na ntango oyo tozali kotiela bino message audio ya journaliste oyo soi-disant journaliste Kalala Carlos Kalala pe na maître Kayembe oyo ya Belgique bomona ndenge nini bato tango bazali kopesa ba explication na bango na oyo etali ba bulletin de vote bomona ndenge nini lokuta ezali kotambola bazali kokosa lokola bana mikeme bazali pe kobeta minoko sanke bayeba bandeko Kalala alobi ete namoni bulletin de vote epai ya un compatriote ya IDPS namoni yango alakisi ngai misusu alobi ete misusu ezalaki vierge mba misusu wana ayebi te soki ezalaki crochet mais oyo amonaki alobi ezalaki vierge mais sikoyo baye kopase epai ya maître Kayembe po bomona lokuta na bango bato bazali kaka esika moko me bazali kokosa bamaloba différent. Maître Kayembe wana alobi nini ke bulletin de vote ndenge ezali wana voiture moko ebandaki koleka mbala moko ba partisan ya IDPS bakomprenaki deja bayebi bavoiture ya badignitaire nyonso to kuna na Congo mbala moko basalisi na balobi ete voiture ya gouverneur de la ville André Kimbuta na mbala moko baatake yango na kati kuna batala bo bamoni ba bulletin de vote akangi yango photo. Mais bandeko babolingo soki botali malamu bulletin de vote botala yango malamu bandeko ezali ba bulletin de vote moko ba imprimer yango ko imprimer ezali bulletin de vote moko ezalaki ya faux ba imprimer yango ebele po ete ezalaki dernière carte na bango baya kolakisa bato baloba ete botala bo donc o bazobeta eza ba dernière carte na bango mpona kolinga kodestabiliser Joseph Kabila maire azali ya nzambe bokokoka te bacomplicité na bino nyonso bozali kosala ekosimba te bandeko natikeli bino sikoyo bolanda boyoka lokuta ya bato oyo ndenge ezali bandeko pasi pe mawa komona bato ya boyo bazali koloba ete bakambela biso Congo ezali pasi mingi tokoyamba ba escroc bato ebele oyo bakoya kobebisela biso mboka na biso Congo ba peuple bolanda esika nini lokuta ya bato ezali bato mibale bazali esika moko mais oyo alobi version mosusu oyo pa alobi version mosusu po mona ete ndenge nini bazali kokosa kaka bango moko nde moto bamonte ba histoire wana ya ba bulletin de vote eza ba biloko moko oyo ete ba imprimer yango ba copie yango ebele awa na ezala na Belgique tango mosusu po komona pe maître Kayembe wana moto amemaki yango bandeko bino bomona donc Vital Kamerhe kei kuna na este eloko azwi kaka amoni kaka bulletin ya vote nde moko pamba oya ye nango comme preuve na ye atala namonaki bulletin de vote kuna na nini bandeko batika kosakana na biso bino bokanisi moto lokola Vital Kamerhe akei komona ete bulletin de vote na maboko ya moto moko yo kanisi ya kolandela batrace te ayeba ete esika mosusu ezali
batika baje bozali kosala bandeko bolanda message ya bato oyo boyoka ndenge bazali kotanta bana boyoka ndenge nini bazali kokosa liboso ya ba peuple congolais. Mais ata boza kobeta ba dernière carte na bino tolobaki ete le rais azali ya nzambe ya kolongisa ye pe ekotikala kaka ndenge ongai nazali koloba po ete oyo ya nzambe ezali ya nzambe. Maloba ya papa Simon Kimbangu oyo alobaka ekokokisama bomata bokita. Papa Botamba tiela biso message audio s'il te plaît, s'il vous plaît, toyoka ndenge nini bato bazali kotata bana kobeta beta monoko na maloba na bango ya lokuta, s'il vous plaît. Et comme vous l'appelez l'idée, et puis je viens de voir quelques bulletins de mes propres yeux, quelques bulletins de vote. Déjà, vous pouvez imaginer, quand on organise l'examen d'État, par exemple, et que nous avons déjà des fiches des examens d'État qui sont déjà dehors, c'est qu'il y a déjà une tricherie. Okay. Alors, mais ces bulletins sont vierges ou bien sont cochés? Ces bulletins, j'ai vu personnellement. Il y en a d'autres qui sont vierges. Alors, je ne sais pas trop, mais du moins, j'ai l'occasion d'être en face de moi avec le maître Kayembe Claude de la Belgique. En fait, je crois je lui donne le téléphone pour qu'il puisse donner des détails aussi. Bandeko bolanda lisusu kalala awa malamu alobi ete tango batuni bulletin de vote wana ezalaki ya vierge alobi ete oui tango monaki yango bulletin de vote ezali ya vierge mais pona makambo mosusu pona wana mosusu je ne sais pas un peu trop bandeko eloko ezali komonana na misu na yo komo loba ete oyebi penza mingi te est-ce que bozomona yango normal? Yo zali sur place yo motomona ki ba bulletin de vote omoni po ete kala la moni ete moyen akoki lisusu kokosa te yango napesi bango spécialiste avocat oyo avandi na Belgique po akanisaki ete ya akobimisa mingi mais avocat yango mpe bandeko akei lisusu na ndenge ya lokuta ye akomi oyo ete voiture ya André Kimbuta nde lekaki bakangi yango mais likambo ya voiture ya André Kimbuta kala la lobi yango te wana kaka moto aboti yango avocat et puis bandeko baza ko jouer na esprit ya bato boyebi eloko nini basali tango bapose avocat question oyo etali makambo ya bulletin de vote au lieu répondre mbala moko abandi nanu koloba makambo ya Tshisekedi dans l'entretemps mpo nini azwa ta ya koraisonner eloko nini akoki koloba na oyo etali bulletin de vote mais tosi totimbeli bino baje na bino bandeko baje na bino ekosimba lisusu te nzambe asi akangi bizibeli bolinga te boyoka lisusu bandeko ndenge nini Carlos atata bani lisusu ndenge abeti monoko sima boyoka pe avocat wana ndenge nini akosi. Suivez s'il vous plaît. Et comme vous l'appelez l'idée, et puis je viens de voir quelques bulletins de mes propres yeux, quelques bulletins de vote. Déjà, vous pouvez imaginer, quand on organise l'examen d'État, par exemple, et que nous avons déjà des fiches des examens d'État qui sont déjà dehors, c'est qu'il y a déjà une tricherie. Okay. Alors, mais ces bulletins sont vierges ou bien sont cochés? Ces bulletins, j'ai vu personnellement, il y en a d'autres qui sont vierges. Alors, je ne sais pas trop, mais du moins, j'ai l'occasion d'être en face de moi avec le maître Kayembe Claude de la Belgique. En fait, je crois je lui donne le téléphone pour qu'il puisse donner des détails aussi. Ok. C'est bon. Ok, il est là. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Nous voulons savoir ces bulletins, oui. D'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce que vous les avez obtenus? En fait, les échauffourées, en fait, hein. Dans la colère, les militants qui ont vu, qui savent que Tshisekedi est séquestré là-bas avec les officiels de l'UDPS. Jusqu'au moment où je vous parle, il est 20h30, il est toujours séquestré.
on refuse qu'ils sortent. On veut les libérer à minuit pour prétexter que à minuit, il n'y a plus de... C'est-à-dire, la campagne est finie, donc vous devez rentrer en catimini, c'est-à-dire sans tapage, sans tambour ni trompette, parce qu'il n'y a plus de campagne. Comme ils ont échoué au Stade des Martyrs, donc ils ne veulent pas que ça marche pour l'autre. Alors voilà, les bulletins de vote, c'est dans la colère que certains combattants ici ont reconnu une voiture de Kimbuta. Vous savez qu'à Kinshasa, on sait que ça c'est la voiture de tel, la voiture de... Vous connaissez bien Kinshasa, hein? Ouais. Ils sont allés justement pour saccager la voiture. Et, agréable surprise, on voit des cartons de bulletins de vote à l'intérieur. Au moment où je vous parle, avec mon propre téléphone, j'ai photographié ces bulletins de vote. Donc nous sommes samedi 26 à 20h30. Mais est-ce que c'était votre téléphone a la possibilité d'envoyer les photos, par exemple, à Congo Mikili? Nous sommes avec des amis ici. Vous connaissez Kinshasa, hein? Nous sommes avec des amis ici, on se bat pour envoyer. Parce qu'on sait que si on envoie ça, on l'envoie lundi, on va nous dire, bon, non, mais on est obligé d'envoyer ça aujourd'hui, au plus tard demain, pour montrer que c'est grave. Donc on va se battre, hein. Vous savez que la technologie, c'est à Kinshasa, c'est un peu différent, c'est un peu lourd. On va se battre pour mettre ça ce soir sur Internet, sur Facebook, et si vous voulez, n'importe où, il faut Congo Mikili. Comme ça, les gens se rendent compte que nous sommes déjà en possession des bulletins de vote, qui traînaient dans la voiture du gouverneur de la ville. Ok, bandeko tango batuni kalala na oyo etali bulletin de vote, est-ce que ezalaki rempli to ezalaki vierge? Ye alobi ete amonaki oyo ezalaki vierge, mais eloko ekamwisi bato tango batindeli bango soi-disant oyo balobi bakangaki photo bandeko. Tala deja ezolakisa ete kote ya Joseph Kabila basi batiaki baempreinte bapointaki neti ke donc basi baponaki kote ya Joseph Kabila. Est-ce que boza komona makambo bazali koloba ezali juste? Botala bulletin de vote wana soi-disant oyo bakangaki na portable na bango, téléphone portable na bango. Botala kote ya Joseph Kabila batie déjà empreinte, donc signe que neti moto asi a voté. Mais kala la lobi nini te bulletin oyo monaki ezalaki vierge. Bandeko boyebe la vision, mais baje na bango ekosimba te. Bato ya lokuta nzambe ako confondre bino pe asi abandi ko confondre bino. Lokuta na bino ekomi na suka. Bandeko ozomona bato mibale bazali kokosa me bazali kokende nzela moko te. Kala la loba ete namoni yango epa ya bapartisan ya IDPS balakisi yango bulletin de vote ekome epa ya avocat oyo voiture ya André Kimbuta ebandaki koya mbala moko tala balokuta bandeko. Mais nzambe ya kolongisa Joseph Kabila akabange pe banguna na ye nyonso bakokita na se ya makolo. Nzambe akokitisa bango na se na ye. Bandeko bal bolingo bozala kaka bisika bozali na sima bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. basango nini oyo bino mokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.